Messieurs et dames, baïke. Vous voyez, awa biso le côté les karaté. Moi, billet na suis, oui, bimi, et pas maître. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. $2000. Faut soko kabaka ukabaka trop au moins te monto kabaka trop azanga te OK et ça ben énergie donc ça veut dire il y a moins biso to bénéficier ba esprit pe yango bazala nango besoin ko la vie mutuelle na kosenga to sala yango na stade de martyr et beaucoup mona démonstration oyo nanu bomona te enga j'assume Congolais nyonso ya monde a Chibuya Tokoseko Sedimwe pendant 5 minutes. Voilà, pendant 5 minutes. Akoko ba côté déjà morgue bongo simbati. Ah bon? Ata président yé na tcheba ngona na défi ata président yé ko simbati. Ata président yé. Oh ata président yé akola mukate. Des ba coach de na morgue bambo soka la mou qui perd ce que tout ça net non on a annoncé déjà et ça deux numéros moko ya kozwa mutu kolongola kochanga mopanzi na ya kotelemisa idingo pendant 5 minutes mais une seule condition kopesa kaka bonjour ya pamba fin mission azongi akei j'ai même ma main à couper. Ce que la monki j'ai mis ma main à couper. Maître Bijou. Ah, tous en émission à Abisso. Oki maloba ya fumu pingana za Congo. Ah. Alobi soki ve di ala monki ndongo lobi apesi batu mbote. Ye a cholo ko na nje bakatango. Ngana zo pena bakache. Ye azane na Rwanda awa. So pena Congo central facile à localiser. Voilà. Voilà. Ba coach de na mongo de ba bete de ya azali na formo na nzote simba te. Et simba souste et le wana basala mo tango ba okunda ba 99 tina C et d'ailleurs zo kufi ba bimisi mbeto no la lelaka ba ziba nzete wana ba notsaka batu awa limewana na yebi yango esali maka mutu alobi mutu asalinga bo mutu intel pardon qui droba que non Mangera a sacrifié oui. La finance, c'est ça, tu vas portefeuille kaka, portefeuille du bonheur. Pour moi, il y a portefeuille du bonheur. Si vous avez un portefeuille magique, il y a des conditions parce que kuna et c'est il faut signer contrat. Les millions on a pas sur mal là. Ce qui est énergie na o sili. On va la mbongo biso to gagner kaka énergie à part énergie ngamo na zana maître spirituel tant on a opesa mutu makambo do ça veut dire ngamo pe fona zala nango on doit expliquer ngaka teme de ngalingi obloquer ngai ya libela tikala ga ya ngamoko ozo comprendre atikala ga ya ngamoko do soki batumsu baki ba meki ko simba su côté mususu ba meka pour atteindre tes relations de bébisa. Vous comprenez, il dépend pas na yé. Ce qui y a le big mettre en ligne na et ça il y a 2 ans 3 ans. C'est tout ça là où le client signé. Bien, bonjour, bonsoir fidèles internautes, les amis de Miss Guel Télévision, merci parce que vous êtes connectés à ce moment pour suivre cette belle émission Awa Bisso qui est toujours présentée par Georges Chimba, autrement dit Miss Guel artiste. Molobeliambo Kazara Ndetskoto, Narosa Moussala Nenga Prometa Kibino, Botala Rangai, Bota Mambozo et Ganasima Nangaite. Merci pour vos messages. Merci également à tous les partenaires de cette émission. Là, je vois Yarobi Visor, Aigle en direct des Congolaises. Un grand merci, grand frère. Merci à Patou Kiama, Lumière et à Lemba. Merci Bongo. Naba union so oyo ba komela yinga en privé. Toza batu so ki skam bébé zali. Oza numéro Miss Guel Benganga
to solo lango pour que toi améliorer musala et kendekaka kitoko lolenge et longobani. Je vous signale mesdames et messieurs que je suis en face de maître Fumu Pingani Zakongo. C'est avec lui qu'on va vraiment essayer de parler sur l'actualité comme d'habitude, car l'actualité oblige. J'ai dit, je profite de l'occasion aussi d'informer que Moko Yabartiste Nabiso Dakumu da Newman n'est plus. Dieu avait donné, Dieu a repris. L'homme de notre artiste repose en paix. Bassala est déjà programme provisoire, c'est-à-dire le 1er février. Tous les mbas, bana ya lemba nyonso ba desidaki ba lela artiste na bango ya lemba da komuda Newman na ndenge Angola boye ba kozala wana na staff Bangombe chez Boss Peke Roi Aga staff Washington ça dit biso surtout kutana wana les premiers. Merci na Patrick Kiama pona ba idée ya malamu boye ya honorer artiste na biso ko rendre ba dernier hommage. Sans oublier qu'au côté de Kinshasa, il y a notre légende, il y a Catch Nabiso, maître Edingwe, champion Edingwe, Motona Tembe. Atika Kibiso déjà, toujours c'est la programme Erobi Mawana, Kalamingite, n'a présenté mes condoléances à la famille biologique, ainsi que à mon ami Dieu Edingwe Makidiba. Donc ça dit courage, et puis Nzambe a consolé Bino toujours. On va mettre Nyon, on va catcher tout, on va mettre bijoux qu'ils ont fouetté, on va mettre vipère, en tout cas vous êtes belé. On va mettre Nyon sauté, on va présenter mes condoléances et pas il y a catcher. Bonjour et bon dimanche à côté de Paris à la personne qu'on appelle Patrick Petit, monsieur le docteur, et bonjour et bon dimanche à Charlie Louboya avec Fumu Pingani. On aura à boire et à manger, à qui j'ai sali déjà. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Boni maître. Oui, ça va. Oui, bien sali biso plaisir. On dit mille lots. On a eu l'émission à Arabiso. Décision que bana yende ni pour yosa mutamarambo te. Bon, premièrement, na yaki Luanda ga na ningi zalaka ya musala. Dernièrement, na zalaki yawa. Na yoka kipe lisolo na yo. Na yoka lisolo na yo. Ezana ami moko mutu yebisanga ke jour ya solo na fo sala fo oleka na émission awabiso yango te awabiso ne yango na préféré yango tango na yesiko na zio occasion ya kozonga Luanda yango na lobaki tout j'espère que na bengaka yo pe na bengaka ozaka na balufu na yeso na zongi Congo Central jour na occasion ya oya Luanda na koleka na émission na bino yango lelo na leki. Combien de temps déjà dans Luanda depuis Ozongi Libiso Susubui? Bon, une semaine. Une semaine. Ouais. Alors, décision ya tour Oyo, et là on est même ce qu'on a Luanda. Vous voyez kaka tourisme, vous voyez kaka peut-être vous visiter famille. Et là on est même on a Luanda tour. Bon, on a eu souvent Moussala. Parce que naza mutu mo na voyage trop, na gena pe ba Lubumbashi, na gena ba Benin, na gena pas autour Moussala bengi ngai. OK. Donc, ni naza awa Moussala ndi bengi ngai. Musale benga inga donc neto sala émission na oboye lobby na ozana bengela. OK. Pour na musala lolenge ya émission oyo moni oza na benga ngobu ko ya mibeko ezali esika pi ba mituna nyonso ebongisa maki pona yo. Voilà. Je me que ocha lobo no ikolo awa yebisa na bato bali na émission Arabiso okoloba vérité na émission lelo na oloba kala bosolo donc vérité ko saté l'homme spirituel ko s'arrêter. OK. Et ça n'est interdit. Merci. Tozana maître yemoro awa fumo wa expliquer biso abi l'homme spirituel a ko s'arrêter o ezeli lingi na été ezayi moko. Alors maître Fumu Pingani, c'est ça, non? Ouais. Vous avez déjà combien de temps dans le domaine de la spiritualité? Bon, on a vraiment mwana mukie, na banyo mwana mukie. Donc nous on 5 déjà. Na zali na makambo parce que biso ezate que na sali ba recherche na nga privé. Okay. Oui, o ko misinga ndi na zali lelo. Mais na ebandeli ezalaki dia batu nyonso o ya Congo Central bayebi que Pingani za Congo neza boye famille na bango eza don ya famille. OK. Bo eza pona mutu nyonso te ya famille mais eza mwana oyo azui don ya koko na biso eza ngai.
donc bana ni ko tumususu bazongo te mengane munazo parce que ngapi na zala na ye à l'époque nano accompagné zo likasa o nzwanze to tout abo sala bo yende alagisanga oyo ngana yebi lelo et puis na sali sous ba recherche na nga privé oyo komisinga grand lelo puissant oza maître spirituel ya liboso te na yema na plateau a biso mais maloba oyo ndire komi kozongelisama epa ya ba maître spirituel mo ebele mingi na bino ezozalaka ke non eza koko batikela ngai na bana yango pena kala koko atikela ngai na sali ba recherche nanga. Comment expliquer cela? Au biso soki la Congo central otuni Santum Aga sotuni oki na Congo central na yebde soki na tuna Santum Aga atana ba mettre oyo ya magawa fotuna bango Santum Aga azanani na Congo central ba oyebisa bana koko na ngai, c'est-à-dire ngai moko na promettre déjà na abonné à Miss Girl Télévision pe bato balinga nga boyebi nga na kena koluka vérité tina source na kozong sala source fumu awa pour ça la continuité ya makambo ya ABC biso. Alors maître oyebi na kala na yebi que ezaki moi pasi koyeba que moto yo aza homme spirituel moto aza nganga to benga lo lenge lungu bani moto aza nganga ça dit bazena moi habitude ya kobata mamwa trop botinga kama petit mo bo libanda pona ba ila ba marché et tout mais ça qui passe to découvrir pena que non aza kanganga oyo azalaka maître spirituel. Comment qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ba maître spirituel to ba nganga bango mo comme ça la publicité? Bon monde des évolué neti nga eza batu basinga nga yango ke maître faut ça la pebe miso aider batu o baza musika na ba poto partout dans le monde. Okay. Pour ngana no ndena za bo sogo yé na siège na nga tongo ezaka dia plein tongo setani na tchaka dia bakiti donc ezate ke émission ni muteko neti na yeluka ba clienti parce que naza maître oyo aza atamola na bosolo oyo pe ayebi musala na ye ozolanda donc nga déjà na yebana déjà donc nazaka pingani za Congo na sala émission te donazaka pingani za Congo donc eza soki na osala émission ezaka pona ko aider bandeko mususu o baza libanda ya musika ozomona pona kala nde ezaki po o bandeko na bino azala soki wa fotinda lettre monde déjà développé évoluer yango moni tozo aider pe bato baza musika bayoka mesa problème voilà pona ko aider bango nyonso to sa ezaka pona ko aider bato pour yango musala to yekola ko aider bato na spécialité na yo na ba aide na yo ozaka mingi makas na domaine nini? Bon na makambu po to yena ko tabanzete ko tabanzete nazana makas ko tabanzete ba racine o mona makasa nazana o benga kibokoko nazana makasi nango o myome o mbasu o fièvre jaune o babwagela yo piki babwagela yo piki ba voilà nzoko balia o mutu po mutu ezalaka te mwana muke ezala mukolo o balia o mutu o okeno simba makambo moko boye compliqué so yepa nanga na oseso maladie ezebele donc ezaka mutu soki abengi problème oyo aza nango na résoudre parce que biso to sala na vérification spirituelle na nyonso to sala na vérification spirituelle yeba maladie wana euti wapi source ya maladie wana to bana do maladie nyonso oyo za spirituelle to traiter ngo nyonso na Angola lokola yo ye ndenge étudier terrain ba angolais na ba congolais baza mingi na ba problème nini ezo déranger bango. Bon ka o se komelio mingi mambo ya bolingo kaka omona mutu azaki na Johnny ya bien Johnny mo ya bien momimo aki asali makambo babotole mobali na ya tikali bongo mobali asundole na bana mutu mususu omona azaki na poste moko ya bien baninga bakotele pifiti baki basali bisala sala balongole musala et puis bambasu pe awa na ngola conscience parce que ba misala nyonso nga na wela na ba PC bambasu bamongo pe peut-être moi comme finance côté finance ils allaient ba portefeuille kaka portefeuille du bonheur
pour nga mini na pesa portefeuille du bonheur so mutu bali ngaza portefeuille magique et là pina ba condition nango parce que kuna esinga yo moko faut signer contrat na ba génie wana eza ngate do o signer contrat na ba génie o signer contrat na mino ndenge bo ngana ko orienter o kaka o ndenge bo yokana boyokani ba peso sengo makila e wana ko komi na bango. Bon, portefeuille magique. OK. Oyo ekoma côté ya makila ezaka sacrifice humain ezati. Mais ezali sacrifice ozali ya banyama, ngombe, taba, ezolanda. Mais surtout que neti na portefeuille du bonheur. Portefeuille du bonheur yango esengaka muntu soki asombi neti matériel na neti exemple yo yé pa nga. Oyebisinga ke mettre na pour ça ya portefeuille du bonheur. Voilà. Na yebisa OK osombaka matériel na yo ezaka na ba principe oyo na hôtel so faut respecter neti ko sala badon na l'hôpital les gens comprennent na orphelinat pour aider ba orphelin ba l'enfant de la rue entourage na yo famille donc to konyo ka maté ezate ke ba côté mususu ezaka ba science mususu ezali ba pesi makambo mais famille na yo ko kabela ba monte ba zonyo ka entourage no ba zonyo ka. Ça dit portefeuille du bonheur, maître Nakatsote, pardon. Portefeuille du bonheur, na portefeuille magie. Portefeuille magie. Eblo balé. Siko avantage ming ezana eza côté nini. Bon, du bonheur il est mutu ezana normal. OK. Du bonheur il est normal. Du bonheur ezaka ko respecter que on a le principe na ba norme nango. On a auto expliquer vous comprenez, mais ce que magique, ils au sein la contrat na ba génie. Net exemple, on sait la contrat na ba génie à une semaine. Ils allaient. Il y a un mois, ils allaient. Il y a une année, 6 mois, ils allaient. Vous comprenez, ce pour l'ingo chaque dimanche, d'être lundi, dimanche, on va bimselo $5,000. OK. Donc dans 7 jours. Babimselo 5,000. Après 7 jours, c'est mais du bonheur à produire chaque jour. On a du bonheur. Du bonheur produire chaque jour. Magique à produire par semaine. Donc tout ça par semaine, voilà. C'est comme bon, on a du bonheur à produire, à porter monnaie du bonheur. Ceux qui osent en par jour, par exemple, c'est comme $1,000 par jour. Vous êtes obligé aussi ça $1,000 par jour. Ou soit tu as payé la banque. Que aux obligés aussi les sango et là bambongo oyo ezalaka tozana bar na bimisi mongo mobo ya wana ndeza to peut-être si la malamongo aux on mettre bimisi mais yo tongo ni portefeuille na yo di bonheur na yo ndenge zo bima chaque jour wana ezo dépend de ce que pas na ba peso condition te que ko sili sango te soit sili sango te wana ce que zo dépend de pas na yo soki obombi par exemple ceux qui aussi portefeuille du bonheur $1,000. Ceux qui $1,000 et bimi ba mususu bazo yango po no sala na bango ba ambiance na ba boîte. OK kuna osombaki 5 champagne, otali mesala ba mususu 5 muteme suyo obakisi 5. Mbongo sala ni sala esila raté esili. Wale za condition te yo moko. Yo mo c'est-à-dire mbongo atezo utana ngona na spiritualité mais gérance na zo dépend na yo. Zo dépend na yo moko. C'est très fort. Vous comprenez? Voilà. Ils ont des problèmes à Yomoko. Donc, Yomoko, tu vois, na bomba, tu as si lisaka. Pour nous, nous sommes au moins à 1000 et 1000 à 100 000 chez un téléphone. On a qui peut mettre des Yomoto. Vous allez mettre les Yo. On a respecté les conditions. Oh, il y a l'autre condition, c'est principe, na norme. Vous comprenez? OK. Chaque fin du mois, il faut aider. Bah orphelin ils ont peut-être chaque fin du mois pour les bateaux bah retirer limite il faut pas faut na fin du mois non donc aider ba veuve ba carte ça on va matanga boyer tant sous double c'est dans appel pour ça tout le monde boya bimia louer les instruments par exemple voilà parce que bon bateau ba sala ba orphelina bateau msu ba sala ba orphelina à sala orphelina zibana mongo belé azo encadrer bango tant souvent ça na portefeuille ne ti asenga baba edi batu bayaka ye mongo na ça la non portefeuille voilà zo aider nanu OK pour aider que tant azo sala bongo zo portefeuille ne ezo baksa ma énergie parce que ba esprit mingi ba donc ezalaka énergie OK pour portefeuille eza
portefeuille normal au bakoti entité énergie moko boye ozo comprendre énergie moko boye ya donc entité on a yende muto bano kozula ko mbongo chaque jour mbongo wana entité bando kezula mbongo wana wapi na banki ya batu mo bepeka bazaka pour district bazaba bakanga nzoto te moi qui dit bah au sous bazar na vie de prière te mbongo na besibwa ndo kezula ngango wapi bon mingi ezalaka batushaka mingi ba banque centrale. OK ozomona ba banque centrale tango to bandaka mambongo sikizala kotindaka na mer mo teka pêche na coin Thomson poisson ako ne peut espère que aibi mais ba biloko les a moi bien té soki eza bino muto aye asine mambo na e ba bono ozilo na ba banque centrale ozomona na ba banque centrale ba esprit ko no kozila ka yango chaque jour siko ba faut ba ye ba iloko mo eza na délai pour jamais espérer ko peso eloko libela parce que biso batu tuzaba passager to kufara OK jamais ba ko peso eloko libela yo mto kufa na yo ba peso eloko libela ti ba ko pesa ya 6 mois renouvelable 3 fois kaka. OK ozo comprendre après 3 fois on est sili nango ce qui au bomba quitté le roi redia mission à lobby on est allé sous mettre té on est allé sous mettre ce qui ne ozongi sous oya ko luka so eloko mususu pour ezaka te pour te faire des bimsa mbongo. OK tous appels na ba kutoazo wa pezali pour produire mbongo tous appels na ba enveloppe du bonheur pesa na enveloppe du bonheur faut musunga biso to comprendre moi le moko ngai na yo toza par exemple ba pire toza na ba camarade to kembaka toza na vie à bien te supposons que le côté mal ya mbongo ngwana zate na za pire yo ntali boso kaniso sunga zana bona siko dépendaka mais mutu oyo azakada batu soki lelo pamba mi bato liboso fo oyo aider les entourage na yo avant quand ça entourage quand ça na famille te omoni mingi ezala nano batu oyo bozalaka na bango po famille oyo otika yango okei nango ti okei nango sikoyo po famille bono ezala te ya mbala moko te po famille esilaka te si c'est arrivé par exemple que avec porte-monnaie du bonheur n'a besoin porte-monnaie du bonheur et pas nao ils ont produit par exemple $1000 par jour donc dans le bagano la fin du mois nous attendons sur $20,000 si ko ngai nazo gagner $20,000 na nzela na yo o ide ngai na ki ko luka yo orienter ngai yo siko intérêt na yo ezala nini bon biso tozala na pona ko aider batu tozala pona ko aider batu biso mingi to gana mingi na énergie yango na lobike soki mutu oyoza portefeuille bonheur pa nanga tango yozo aider ba ofele ozo aider ba ofele ba l'enfant de la rue ngana zaka na besoin énergie pour lelo nengo yo telemi wana ta ba peso mala la soki énergie na yo sili owa osela mbongo biso to gana kaka énergie à part énergie ngamo na zana maître spirituel tant on a opesa mutu makambo do ça veut dire ngamo pe fona zala nango ezate ke yo oyozo makambo epa nanga ezate na dévier que c'était na ozonga wana très bien na kangina ka parenthèse et oyozo eloko bomengo epa nanga mona zana eloko te umonte que c'est impossible ça sustain opesa mutumbo oneni donc c'est impossible de tant yo ozo eloko pe na retirer yo vie sociale na ngana ndenge na vivaka pongane na zaboye sona lobike 1000 ba o bazaka nanga bayebi na lingate muta soufi pembe nanga ke mutu moro ba ya la garantie silaki ngana sala ni na woide ozo mpo na woide bon na zongi na question na yo eza na ba portefeuille mususu ezali to sinara ba pourcentage pesa net portefeuille magique net suboye to signer ba pourcentage ngape na gagner pourcentage na mbongo oyo bando bimaka neti na ba gagner pourcentage so excuse so ozo zoneti 1000 ou 2000 5000 do ngabe chaque jour faut na ba pourcentage nanga OK 10% 20% 30% et ça dépend de ton solo nanga na yo ça dépend de bando pesa mbongo voilà na monta oyo uzana ngo besoin
Aux point. Mais portefeuille du bonheur, portefeuille du bonheur, ils ont besoin de 10%. Ok. Parce que on est montoyé à sommi matériel naïe. Yo salé les comme orienté c'est parce que au moni tous pour on c'est le pouvoir aux ancestral. Ok. Aux point pouvoir ancestral aux alliés pouvoir ancestral peu tradition. Aux comprendre. Donc nenge to zala raboye faut y barango nde to buta maraboye ba komela ka biso pe mbongo. Vous comprenez? Ba komela biso pe mbongo. Donc to zonga ka na famille na yo. Vous comprenez? To tela ba grand-père na yo moko azala na mbongo. Vous comprenez? To ko utiliser pe ba msupi ba kufa na ngo ba kenda na ngo bongo ba mbongo na ba kenda na ngo na ba énergie na ba kenda na ngo. To ko récupérer ka énergie wana entité wana ya bino moko na ko tena ka ta portefeuille di bonnet na yo ibano se no travailler mbala mako. Ok. Je comprends. Parce que nous sommes les alaka to dépendaka na énergie. Mutu musuzu mona ba komele mbongo te. Do po liboso to sala nanu. Mais énergie au moment dépendant nango pardon. Ngalo ba le code dozo siné que le côté o le katé na ngi pe place wana to bongso mbala moko. Le code bilomo yo dépendant na énergie. Énergie yo dépendant nango wana. Eza énergie à client ou azoya vers yo orienté na makambo yo etali porte-monnaie ou soit yo za na lulenge ya kozwango pa bato ya zo la dépense te bato o ya zo kabila taba sengi merci izo kasi eza ka énergie mobimba ngomoni muntu oyo soko foye bango nengo soko kabaka ukabaka trop omona te muntu akabaka trop azanga te OK eza ba énergie donc ça veut dire ya ngwana biso to bénéficier ba esprit pe yango bazala nango besoin énergie wana ozo comprendre na seul roi d'être na comprendre ozo comprendre donc ça veut dire nengo ozo kabana ezo se multiplier de yango balobi faut ko kaba so zo kabate pour te faire aussi l'énergie ça veut dire ceux qui évoluent chaque jour 1000 au soutera boy lobi na ngwe bimisité après 2 jours bimisi après 3 jours bimisi énergie comme aussi là au moment la boye déjà on dit téléphone faut charger voilà lobi na ngwe boy soutera boy au fond la boye et bimisité wana so bengi maintenant koyeba déjà que ba principe na ba norme on respecter en hauteur. OK très bien alors to vanda non pe mingi na mambo tali mon solo te poto solo la on dit moi trop donc le tout le ba mambo ba relation c'est-à-dire bolingo et comme na moi mbilinga yebisanga sokeza na couple oyo bakabwani pour moi sito mobali akendaki moko na bango bakendaki kozwela mbanda salete bakabwana couple batu et panzana eza bakawo eza pena mingi na ngola awa. Maintenant dis-moi ce qui est saliké ba ko consulter yo vous état que maître spirituel ozong sa couple ya bongo est-ce que eko kabwana ka lisusu te tout soit eza so na délai moko boye mais tant o kisi aussi la délai na ngo après bakabwani lisusu kaka te ezalaka mutu oye ye mtoloba ke maître nga naza na problème moko boye mobali na nga tosalaki bien tala sibitima kaka boye abalukeli ngai comportement changé do abengana nga na ndaku bavantage to apesanga abotola ozo mpona yesu ko mutu akoexplike nga ke temete ngai alingi oblokele ngai ya libela tikalaka ya nga moko ozo kompona atikalaka ya nga moko do soki bato mosusu bake bameki kosimba su kote mosusu bameka koatteindre te na relation ndibadi bayobebisa ozo kompona ekodepende pa na ye soki ye alobi ke mete anga alingi na nga ezala nango kaka ya 2 ans 3 ans ndenge yo biso tosalaka kaka oyo client asengi ozo comprendre soki ezaki ya libela tokosala libela donc ya libela mutu pa ko yokanga peut-être que no mobile to moso akoma kizengi na ngai voilà botikali pena ya libela mais soki ndo yende makambo te na ya koboma ye te wana koboma nde tolingaka te OK ozo comprendre parce que sacrifice humain eza bien te eza na inconvénient nango ya mabe la problème sous que etka la libela te mais na c'est peloton sous la petite sœur wana trop mais na zane na courage à affronter te bosela nga moi travail moi weka rapport à faciliter ngana nazala nayi kasi ezalaka ti basali lokaka ya 3 mois 4 mois ndenge yo kosengela ezalaka bongo omonaka te ke babolingo mosusu mponga deya na kutana deya na fille moko asengi basalela ye ya bamwa
ya ba mwango ekoki boye mobala mwa lango susu makasi koleka kutu na la réalité les zalaka voilà ko wana ce que c'est nga faut ozonga et pas mettre ba diminuer dose. Voilà, il s'appelle Fumu Pinganu, Netozane na plateau, ils ont qu'elle est bien. Je profite de l'occasion de saluer aussi Amia Makiadora, Presca Fatou, je te salue là où tu es, bonjour et bon dimanche. Bonjour et bon dimanche à Skit Leader 112, chiffre Bakulu, Mamea, André de Kinshasa. Tout ça, un problème, moi, où tu es comme la biso awa, oui, qui est Kacher Mounene, Yambo, na biso autotique, biso, V et Dimou, Montena Tembe. Donc, paix à son âme déjà. La mona qui va vidéo, moi, circuler trop. Dans les réseaux sociaux, va mettre bijou qui s'en fout, va lobby, était papa et dit, on va voyer un accord, jouer enterrement, on l'a mon savé et dingwe. Après sa biso, kaka bonjour, et puis, à Koufine Libela. Est-ce que c'est possible? Bon, on appelle ça nous. Mes condoléances dans la famille biologique, la famille sportive, il faut aller catcher. Voilà. Bon, il dit à la Gikon, on a mon bien. Bon, dis-moi tout le barana que Nani Alobaki. Maître Bijou qui s'est fouetté, un coup de flamme. Qui va la moussaïe. La moussaïe pour 5 minutes seulement. Mais il fait à la devant président de la République. Ah, bon. Dans le monde où monde spirituel, impossible de la rater. Mais ils appellent le principe nango. Moni monto de yaba coach na morgue. Ils ont vraiment facilité bossa le loko ana et ça les maga na bamboka. Mutu akufi tango zalaike ba morgue pour na bamboka babilo bana na kale zalaka te. Ils ont soko kufi bazi na baki na zamba babuki nzete wana bano tsaka batu awa oyebi nzete bano tsaka batu bajeche chu banzete mo awa omona bachubi na mo eloko awa wana ndeza yiso mutu akufi na mboka po batu bayeba nini yango esali bako utiliser méthode moko ezalaka na mutu pe akoyi koloba do eza yete mutu akoloba do eza ba esprit déjà ya monde tactaris nde batu bakoloba. OK. Ozo comprendre. Mais bakoloba na voix ya mutu. Bakoloba na voix ya mutu kasi yo ndenge oza boye mutu akozo esprit akozo pe voix na yo. Akozo pe voix na yo parce que il y a cet esprit. Nde akoyi koloba ayo pesa ka message parce que yo déjà ndenge okati déjà ngambo moye osonga susu ezati otikali siko esprit. Soko zela ki grand esprit ndenge tongo bano vivre ti be dinga okoma siko esprit so o bato bana ko porter na ba temple ke o bengi ben esprit na ye aussi pe solution on se comprend oui mais la côté ke ba la musaye nengi ba akoko ba côté déjà morgue bongo simbati. Ah bon? Ata président ye na tcheba ngona na défi ata président ye o simbati. Ata président ye. Ata président ye akola mukate. Déjà ba coach déjà na morgue bambo mais soki ala muki père ce que to ça ndeti j'ai mis ma main à couper ce que la muki j'ai mis ma main à couper Maître Bijou to ça émission à biso oki maloba ya fumu pingana za Congo alobi soki ve di ala muki ndongo lobi apesi batu mbote ye a tsholo boko na nje bakatango ngala zo bien bakache ye azane na Rwanda awa so pe na Congo central facile à localiser. Voilà. Ba coach de na mongo de ba bete de ya azali na formo na nzote simba te. Et simba suste. Et lo wana basala ngo tango ba okunda ba 99 99 tina se. Et dali zo kufi ba bimisi mbeto no la laka ba ziba nzete wana ba no tsaka batu awa. Limewana na yebi yango esali maka. Mutu alobi mutu asali nga bo mutu intel. Mais tant que je morgue comme tu vas tout sur la formule jamais on a déjà bébé c'est de la tradition et puis à fait na Congo te na moka Maroc moka ba paya quand on pas comment la traduction na bango voilà tant pas comment na Congo ba ocha soit na 50 voilà de l'eau on est simba te de la formule en zone de simba te jamais très bien to fanda wana te on passe rapidement au que moi on a bino mo ya Congo central artiste et comédienne
comédien pardon autuko Samuel Mwepa Kolo azaki Petro na star na biso innocent Balume alors comme benga pe Balume dans Mangera Balume petit frère ya innocent c'est-à-dire liwana ye eza net moi strange c'est-à-dire eza net moi extra quoi biso to monaki ba vidéo batindela biso to mona ba vidéo batindela biso et pas ya batu vidéo na ya suka salaki na kata piscine et alors tangi ka kombo ya président de la République atangi Innocent Bi et puis tant ka bindi ko kenenyo so yangwana. Alors il y avait trop de polémiques, c'est comme si liwana eza il y a clarté, ça déjà dans maboko à bateau. Comment expliquer cela? Est-ce que à Kofi na voix normal ou soit va triquer? Bon, liwana eza normal. Liwana eza normal. Liwana normal tiens. Ezaki pe journée na été. Donc ndenge za na esprit na epe ezo telingana nano. Esprit na ezo telingana nano. La minute est comme expirant. Esprit na ezo telingana nano. Mutu moko bimu ko mona na pe pas a jouer esprit na ye abano utiliser ngo. Parce que au monde to sala boy. So journée ne kokité na se ya moyo yo. Ba tuti o kufa na accident, soit o tambola mutaya chubi mbeli na display, soit si bo discuter bo ba chubi logo dae yeba ke journée na yo o ba préparer ki na sa moyo. So que ça qui yango, so que ça jour wana c'est bon, mais so ça qui journée na te yeba ka esprit na yo bano yinga yinga. Et bano yinga yinga après 40 jours. Après 40 jours ne et au cas chanango mais ce que mutu moko boy o ayebi makambo na moni o esprit rebele bakanga na banzelati bakokanga epe bakomise esprit ira moko négatif bakome utiliser mambo mabe pardon qui trouve que non Mangera a sacrifié oui a sacrifié famille na bango batambola baopesa nga raison ate pa na ngate basala ba recherche ba comprendre que mwana bango akembeka mwana bato ya muke akembeka kaka boye ozo mpona eza liwa moko ya normalité eza anormal. Ça fait mal tika nzamba batela ba biso oyo pour epe manakimia artiste tika biso ça dit famille boki message wana oza lancé pa ya fumu et ceux qui bo telemi bo sel ba recherche bo rejoper résultat to solution na oyo komelaki mwana na bino. Alors fumu comment qu'elle est déjà na kosilisa mais moi j'aimerais un peu savoir pour qu'on a la moins curiosité muke ba ebisingai na ba domaine nyonso il est comment fonctionner mingi comme makiona c'est-à-dire banganga beaucoup mingi batamakiona ba blo mingi bosala ke zalango vérité pour na kosa ka bat ko genre ba pasteur ba comment batamakiona ba c'est-à-dire ba domaine presque tout et comment makiona ndeni toye ba yoza vérité. Bon, merci vraiment pour la question. Vous posez une question, madame. Au moni, il y a un moni, on a ça la peine à bémissoter parce que bah charlatan va combiner belé. Voilà. Au monde, à regarder la télé qu'il y a yebi, au monde a boé. Ayebi n'a été. Au monde où tout ce qu'on yebi te luka monto a yebi. Au yele que maintenant ce qui marche, vous a salé là yo. Au monde. Ndeka loboye bandeli ngana zawa te pona oluka ba kleba o ba yebi nga déjà ba yebi ba ope bozali ba kwa kolanda nga ba hésiter te ba contacter ngai est-ce que vous comprenez biso omoni l'homme spirituel o akosaka c'est kazani l'homme spirituel te parce que biso to tambola na ba principe soki okomi ko kosa okozwa pe ba fimbo kekele ya l'esprit ozo comprendre et c'est nga faut tambola droiti na bosembo voilà na bosembo mutu aye oyo mutu aye koluke pa na nga yango na opesa ye a respecter ba principe na ba norme na ye a kozwa yango ozo comprendre o lobi okosité bato belé pena o mona ba bengi maître nga bebisa musala na bino na so ba message maître nga ba mzuwe na maître nga na lega place boy tala ozo mona mutu ampe na sele bebe azi solution marambo ayelaki. J'espère que vous avez un message pour nga pour bamba pour retirer un message na sewana yo moko pe au monde ba message na nga ya batu oyo ba kobenga ba ko hésiter te ba kobenga nga do numéro na nga
Nami pesi lango déjà ezali plus 243 Plus 243. 89 29 59 904. Je répète, plus 243 89 29 59 904. Bon, la laksaka bato ba ola nanga. Ok. Oyo nga nazali. Na ye na kutu. Oyo ayebite so na kotia awa. Avantage. Ezali kutu. Oyo eza kutu. Maboko na nga yango oyo. Na befona la tabla sepo. Bomona pena bien. Principal eza kutu eza nini? Kutu ka sachet na kasi chaseti kutu wazo na Kikongo. Ah ok. Eloko ezate. J'espère que bato ba omona. Eloko ezate nao balola susu na kati. Ok. Pour bato ba mona bien. Voilà. Ote ba chaka eloko moko na kati ya simbi yango. Kasi ya te yango moni central kutu. Eza le loko. Ezali kutu wazoa. Ezali eloko te na kati. Yango eloko ezate. Voilà. Yango eloko ezate. Muto kozala na monete awa n'importe billet kwanza. Billet ata kwanza. Bon, vérifier susu awa. Eloko teza. Betela nga yango na kati. Pam. Nazo mona yango. Eloko teza. Billet ni maître, billet ni. N'importe billet. N'importe. Yango. Bato bakolanda mete pinga za Congo. Botala bubiso maboko na nga yango ezate ko to chaki eloko na kati eloko mulai ya glisser na kati ezate yango eza vide na kati. J'espère que omona na bandako na maboko na nga nazaka na 2000 kwa nzambo Angola oyo na koti na kati ya na kati biso ko zo tala ni na nga oyo eza vide very epa na biso very ezala very oui ezate ke ote alate ni boye soki ndenge te. O ba chaka ona cash moko boy cash amba fongola ka côté mususu mbongo eza côté mususu te yango sachet ya vide bato lampa ba mona peleve Satana batombi madi bundu mafula dia denzanza igila j'ai des mal à puissance 240 la plus puissance du monde 240. Merci. Merci l'esprit des uns. Oui, c'est moi représentant la monde invisibilité. Oui, c'est moi représentant. Venez, l'esprit des uns. Oui, c'est moi représentant. Auto tchagini na kati 2000. Merci. Bisimbika toto, bisimbika maza, bisimbika moupepe. Oui, c'est moi représentant à la monde invisibilité. Ouvre-moi la tombeau rouge, ouvre-moi la tombeau verte. Merci. Oui, c'est moi représentant la monde invisibilité. Oui, c'est moi représentant la monde invisibilité. 2000 na yango. Oya ba vrai billet. Tala ko, oyo tala. Tala. Après ça hiver et bibira vert. Ma toi émission les loté tumbu. Ozo ngampiaka. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yango, vide eza na kati. Pesa nga su billet msusu. Billet mususu ya billet o 2000 te mususu combien de j'ai bimi 1000 pesa nga so billet mususu te dindisi su 5000 na kati. Merci. Kutuwazo. Oui, c'est moi représentant la monde invisibilité. 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 Santo. Oh, le pays, combien?
5000 yango 5000 na yo pisaki bato bazana ndako baomona bisimbika tira bisimbika toto bisimbika mazaba bisimbika mpepe. Oui, c'est moi représentant. Wiza neza boy 100 000 200 000 500 dollars nyo se bimisaka. OK. Okufula ngana musika doza. Yangwana. Comptez. Ils ont combien? Ils ont dit nga na sengeli. Merci bankulu ya tamafu ya matafa mabata ya fu ya tema ya fu. Merci bakoko na ndenge bopesi oyo nga na lobaki yango bosali merci. Mutu nyonso pe oyo aza partout azali atoza na Porto, États-Unis, Belgique, au Suisse, au Afrique du Sud, au Lubumbashi, Kinshasa, Angola, partout dans le monde, Canada. Si vous contactez M. Pinganza Congo, on a plus 243 89 29 59 904. On a besoin de Ngamoko. Et ça dit que vous avez besoin de Ngamoko, M. Pinganza Congo. Si vous avez besoin de Koutuazoa, vous avez sans condition. Et puis dans le Bible, sans condition et puis sans sacrifice humain. Messieurs et dames, Baïké, vous avez awa biso le côté les karaté. Moi, bien na zui, oui bimi et pas mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. $2000. Il y a discussion T, il y a makelele T. Il y a mata kita kende T. Na pesa ki kwanze $1000. Et ça peut vérifier. Alors, maître, je voudrais que vous lancez un message. Pas bateau, nous sommes besoin de yo. La caméra, il y a si j'andonga là. Na numéro no ya téléphone. Bandela mo lisusu. Oui, bah on est sur Bauzali Bakou et Holanda. Maître Pinganza Congo. Ato tambola. Ozo sollicité kolembate. Biso et pas na biso awa le côté les karaté. Biso nde musalande. Oyo osenga biso ya moto sali la yo. Donc, ils ont respecté le principe na ba norme ndenge na expliquer yo pour na décortiquer nous sur la TVT. Voilà. Donc, numéro là ezali plus 243 89 29 59 904. Je répète, plus 243 89 29 59 904. Vous avez pensé que numéro ya Congo est-ce que numéro là ya ngwana o ya WhatsApp. Donc mutu nyonso oyo ozana besoin nga abenga directement na WhatsApp na numéro nanga azanga moko. OK. Na Angola awa ozana ton siège mobile était est-ce que oyamba bato et tout. Bon, na minute oyo lokola na yo sala musala. OK. Mutu nyonso oyo azana besoin nga abenga nga na WhatsApp partout oyo zalinga na oya. OK. Parce que za musala nanga yango pe longolinga Congo et singa awa na Angola. Depuis na kindaka ba fuiti na kindaka partout. Ndi na za boy. Ezate ke wote mettre eluka ne ba client na TVT. Ngana zana na ngona no. Le temps où yo zo zo ipa na ngada sabi mettre zana ngo. Azana ngo, OK. Donc ezate ke mettre ku manje to yene te. Donc ipa na biso so oye ya bolelo ozonga ko sepela. Maître siko message ekoza la nini poto 6 na biso. Message ekoza la nini pa na bandeko oyo obengi ba charlatan awa. Po bazamu ebele o bazobebisa cop na yo to cop na bino to musala na bino. Za musala cop te musala. Musala penza. Ba bazobebisa musala na yo. Bon, elo kana osenga ba yeku ba bandela. Ba kene ko yekula, ko yeba musala eza bien, eza kitoko. Omuninga tambola partout. Ezate ke côté boy na kena te na tambola partout parce que na yebi boulot. Vous comprenez? Yango moni ki jalousie pe comme moi trop. OK. Parce que nga na yebi boulot. Mais ndenge ni ya sala boy simba, biso zo to sala boy simba te. O yekola ki bien te. Ozonga, boko no yekola bien. Boy bozo bebisa musala papa. Botika makambo wana. Botika ba réclamation comme trop. Oyamba client boy azo réclamer na utaki boy ozomona te.
ça l'a bien. Ça l'a bien été. Alors, merci Nabande Konyoso Balandi Biso. Vraiment, nous sommes à la fin. Merci parce que vous avez belé, liboso ya botando pour la kota la Biso. GSM Production a signalé Nabaïke était ceux qui ont fait il y a mariage, anniversaire, conférence, concert, aux artistes, aux pour tourner clip il y a qualité, il y a bien contacter GSM, bah ça l'envoie bien. Et puis GSM toujours dans groupe Nabango, il y a Awa Biso International. À partir déjà la semaine prochaine, on va proposer Biso film et Kito qu'on a titre réalisé ou ils ont réalisé bongo et pas ya molobeli ya mboka Miss Gen ngamo pe na jouaki musicien na rôle ya musicien na pièce wana bolanda ngo pe na et ça là vraiment bien na quoi annoncer les millions déjà ceux que vous les na chaîne nini Congo central monde entier batali yo maître bayayo est-ce que bago vous appelez moi libanga et ça là bango bien bon basé belé voilà na pesi bango nyonso ba yebi mettre pingani za Congo bambote na bango bisika ba bazali ba ko kolanda ngai madame il pas zone bote te maman déjà dimanche vous mère azui mbote ah bon mère bi bambote na ye ngana faut comprendre na za vraiment na message benate ba dédicace na TV ngami mais madame au moins lolo bambote na PC bambote azana kombo ndete parce que la place azali ayebi déjà que ye wana ye balinga ye vérité pe moi spiritualité kota mingi biso to linga vraiment mutu boye anenga solo ayo découvrir oyo zande sima ayo ne sima tant akoti après faut que mo ta ko expliquer wa musuba zalaka tant o découvrir na batu a mona ngone ti moi japo ba passer musude ne ba bimisa ngone di tradition bon tradition na biso africain bango ko diaboliser on dieu que ils a pouvoir na biso ozomona ils a pouvoir na biso. Alors, merci Nabaïke, merci na confiance, na fidélité, na lobaki, le ko la bopesi na confiance, na rosala obasala kité, pe na rosala ngo bien. Pourtant ba utaka bayaka, ba kutaka biso, tant ba kendaka batika biso, seke awa ezalaka biso. Moi je vous retrouve à la prochaine. Merci pour la confiance. Ciao.